Voilà, bonjour, bonsoir, Pat Bozolanda Biso, grâce à WW Info 16. Tonton Mouiga, mobile a serré place à la PCM Boté, Nabo Santé Magichiboui, maman na Jessina Jennifer, Oyo Bazana Kata Paris, Papi le roi Formula Souka, Sando Patrick, place Bazali, Nakata Paris, Baza Kolanda émission Lelo. Avec le plaisir, Nakata Plateau Nanga, nous allons recevoir Papa Nanga, c'est mon papa, il s'appelle Papa. Nathan il a vu le combo, Boye du combo, Chaka Congo. Papa Chaka Congo, bonjour. Chaka de Chaka, Chaka. Chaka. Pondo à Congo. Ah, d'accord. Mounete, biso de Gimboka. Hein? Mounete de Gimboka. Patriotisme avant. Il y a un moment où c'est pas un drengana à Missa Kiti des Arts, car la cadre il y a sans danger. Il y a un gouvernement Messi, Sandra Bumba Moni, Koska Yule Lagayo, Mishono Kassapu Zambé, impresseur Kolo Ndombas. Agoya Samatone, moni mutulanda la tite. Il faut que tu na temps. Agoya Samatone, vraiment que émission de ba ko découvrir mes belé que d'abord moni que Likamamboka, Likamabele. Kasi Likamabele on peut vendre qu'on a biso ba combattant ba odombo, basé belé bazo bunda. D'abord lelo actualité d'aujourd'hui tout solo là sur Liwaya Weranson les rois de la forêt Oyo ebima qui presque poto mobimba monde entier mobimba baloba ki Weranson les rois de la forêt président ya maison mère akufaki. Tout solo là na pakana biso Chaka Congo pour expliquer biso. To deuxièmement to parler sur arrestation ya Kakol ya Papi Kakol. Il fallait ba kanga Papi Kakol. Pourquoi ba kanga Papi Kakol? To koye bango kaka mission Oyo ma solo ndegezo beta ma Papi Kakol mbila azako lukai po akangai asali nini ngana yo to ebite suivre cet élément na kati émission toujours na kati émission Oyo to solo na santé ya kokodio ko batumsu babaka kufi ba misusu ba ebi azali na maboko ya artiste ya danger papa na biso Chaka Congo sur Lukambu etali papa Loufwa Oyo asala ekeko bino mona le DJE biso temena fois koko wana papa wana lelo to solo sur makambu etali et vraiment que émission mon objectif parce que pour filmer il faut avoir en cause na yuda soit en cause na yuda te ko rater parce que voilà ko senga ba autorisation émission noka amuli mabasa ko kaninda ah ouais c'est senga ba autorisation mais cause na yuda laissez passer voilà na ebisaki bino nga na osamba na bino te to so na te to so na ndena musala place kandenge papa nanga lobi ko vanda ko filmer awa c'est pas facile parce que ba autorité mboka ba oleka na sima na ba car ne bomo na ba voiture wana ba konza mboka oyo baza oleka to ali bosa ki ya ministère ya culture ministre pe ayebi ke na David Mombele M6 ko sina yuda azali banda zo sala émission alors un peu de respect avec les journalistes sur la place au Koko Tate. Alors, Tokosolo Liwa, il y a Weranson. Tokosolo là, il fallait pas qu'on Papi Kakol. Tokosolo là, papa n'a biso à Sala, Munimawana, il y a les DJE na Fikini wana. Liwa, il y a Weranson. Weranson, problème est à Kinini. Problème est à Weranson, à Koufi Ben. Souvent, le Bakanaba na Poto, au Bassi, Baïba Valé la sans danger. Tu as un numéro contact 00243 81 657 0958 00243 992 30 43 40 Pichuso de Lausanne sans bleu Pichuso de Lausanne vous avez Mira Kemba vous avez déjà Mira Kemba ah Mira Essa nangai je crois où est son akufité na habité pourquoi ba lukare dit mon yo nani David Mombele cause na yuda et monsieur tala makana lukutate mais bango ba kaya ba beza lukutaka la liwa ya artiste à retour pour gagner quoi? Ah, Batika, 16 jours de la semaine. Ils ont cartonné, président Nalil, ils ont cartonné ma carte. Nani ngwa lobaki ke na mukili ke Weranson akufi. C'est Kali Katenda mutua. Ezaka Keli Katenda. C'est Keli Katenda, c'est Keli Katenda. Mais yazo kyangwa. Ah, mais na ebité, yali ke gola ke baza ba batumo ka simanda quoi. Ba journaliste simanda ko ba kera biloko ko kera po bandi bango ba base. Vous comprenez? Vraiment que c'est malheureux. Botika moi na ngara makanda, on a pas de respect moi na Weranson, moi na batu ko 7 jours la semaine et kangi vraiment botika moi na batu à vivre. C'est pas awa bobo ma partie ça frère. Vraiment que Weranson est en vie. OK, d'accord. Avec beaucoup de plaisir au boso ka ndenge ke ndenge ba bisebino ndeko na biso Keli Katenda ndenge elobi mpaka ndeko Keli Katenda mutu ayebisaki na mukili mobimba na bilili na yeke Weranson akufi. OK, Weranson azaya kukufa te. Donc avant on a kota nanu na kokanga o il fallait ba kanga Papi Kakol. Nangana ba mpaka na Chaka Congo. Parce que na Al-Qaïda na muni il parende batu ba lobake batie komo na yo komi saper. Pour que mon bête ensemble ya boye. Première fois na mona Chaka Congo ala taboye. Siko batu ba bio non Chaka Congo déjà comment qui saper. Ah on a kine azana
Papa Jean-Claude Bonamputu, merci. Alati. Jean-Claude Bonamputu, voilà Jean-Claude Bonamputu, merci papa. Mais ça va griffe. Ça papa, n'a pas touché diaspora ou touché Chakakongo. Diaspora de Tombolingai, diaspora de comme singai valeur, diaspora de singai propre. Esandra Bumba, allez Bumba yomo yebi. Mais est-ce qu'on tourne comme il s'appelle ou bien? Non, bana poto balobi qui va critiquer un ebele que Chakakongo là ta ma belle émission na yo. Babi que là ta ma belle, avant de pas David Mumbele, il faut là ta kitoko, moni yango moni ateme échappe ya mboka, pour que na drapeau ya Congo ba que non. Merci la diaspora. Papi me belanga na moni que vraiment que nabi que assez en danger vraiment que lelo bana poto bana États-Unis d'Amérique ados adom nombas na yebi que yebi que ado pense pardon papa Edi na États-Unis yebi que assez en danger merci yango vraiment na bossa na rayo te tango da kanisa rayo Congo même biso na likamba papi Kakol fallait ba kanga papi Kakol kaka mutu na bino soki bouche autorisé soki na pèse autorisation wana na yebite bouche autorisé à créer base moko boye azui photo à Linda Kala tanga sala ki accident a fait croire battre Kakol la beta qui tanga ba konza mboka moni ba bien monsieur c'était un bandit fa kangai nde ba sala ki mandat d'arrêt avis de recherche ba Kakol Nzambe merci Kakol la ki la porte des États-Unis on va kangai za la kité ne tangu moni afali kambe sala ma tume ko ba vérité yo zaliawa oza misa kiti des arts nde batu ya ministère de justice abenga papa il faut to kanga artiste moko boye ya kananu nde na komona artiste ana papi Kakol ya Weranson ya wenge muzika tanga ke kuna na moni mandat d'arrêt ya papi Kakol ça va ça mandat d'arrêt ozala wa poza nani d'abord faut kanga nanu parce qu'il y a qui n'a mal de chance ko kitamba mo aéroport madame mokba pa nde non parce que faut battre la vie de mandat d'arrêt on a la frontière soit quitter la Brazza ba la partir il y a beach va récupérer soit qui na aéroport va partir à aéroport va récupérer nde Dieu merci na bengi batu ya parquet au bazin la dossier ngabi bo mekana no ko kitsa motoko lo boye bisingai na bengi Kakol et soit la première na parquet abi avi na habité Kakol la bengi héritier. Oh, Kakol a bien héritier wata ou bien héritier musu. Wata ko abi petit héritier. Owe funda ngana parquet la saloni na bi vie. Wali vie na ngana funda osali nini. Vie alingaite. Vie alingaite. Nde ta on a que la parquet, vraiment bata parquet ko la confiance, ba la dossier. Na mona, na dossier ngo ba photo ya Linda. Ngabi suke dossier Linda. Ya photo dossier. Linda moi ça Kakol. Moi ça Kakol. Nde Dieu merci Kakol bazongi tukutana na RTNC. Ngabi Kakol bazulu bakanga yo mais ça tout possible lokola bato la ibango ba bato ngai to koma ba monika mandat d'arrêt ba parquet même mo pa ba kene la kraka ça qui paraît papa parquet général ba c'est le mandat d'arrêt mais c'est mutaya ali kola ça parquet qualité intervention ya kasima nde na benga ba parquet wana tukutana Kakol so banga non soki bakukanga yo bakanga biso mibale bata parki fa yeme moko ba yesiko 3 ngabi awa tangu basanga piège abi fichaka ko banga mutu biso te bango de kabie tokela bandal tukutani na bata parki balakisi kutu Kakol nga a téléphoner bi monsieur Kakol osana pour le moment osa arrêté ko téléphone sauté ngabi awa e bebe linga ngabe luka mambo vraiment ba la gisie mukandango nde Kakol la loba non photo monaki wana ya bi photo ya Linda mwasi na ngai tanga sala accident nde bouche autorisé a kebes na ye nde ba konza mboka moni ya bia ba ko moni ke ba justice te kamba mo bakanga yo marqué tout ça na pe na pembeni pe na police pembeni na boya kenge na ministère na biso que ça soit moni ba yo mbala moko nde bakanga mo ba comprendre que non Kakol est innocent nde Kakol vieux ça musala munene yango moni ke David Mumbele yebisa ba artiste ba peur à sans danger valeur parce que mingi mawe ba valeur sans danger te mingi ka sanga mselo ya se mais non chez les autorités tane ofandi awa parce que pour baboyo ko zambida eza autorité moni ke tuzali alors là na tuzolo bawa pour fanda wa eza déjà domaine à l'état il faut sa autorisation
pour ça la émission sikoyo tant que je finga ba konzi parce que bango ba rappel c'est mingi je crois que vraiment que ndenge na ebisaka mingi Rodi Bachale Christian Rodi Port qui est en danger pour soutenir Rango vraiment que si tu yo Brigitte Bitanani boye bakeli kama boko tango surtout ba diaspora botombola ngatana na lati kitoko boya papa kishango de mona mputu merci vraiment na bima mutu te ko bima mutu ça va griffini ya na linga na yeba ça va griffini no omoni papa Rigo Makengo yebia Rigo Makengo to apesa mbote moni so ba pepsi loko ko la rater non ya nzambe so nzamba mo sala travers bendi na sema ko le passer Jean Max Masia mais si vraiment que ba sala nzambe ba tout so ba mo comprendre maman nanga yeba sa mokili Samokil, Azana Reine, la piste mbote. Maman Clotine à Reine. Maman Clotine à Reine, en tout cas, il y a vraiment que Hassan Danger et communique à Mouta Libino. Ok, c'est Chaka Congo, na micro David Mobile. Chaka, il y a l'inga ming Chaka, mais biso to benga ngo Chaka Congo. Après arrestation, il y a Papi Kakol, to kita na makamwetali santé na biso ya Kokodioko. Après santé ya Kokodioko, to passer vite fait na Olympiade Hérité Watanabe. Alors, na linga na remercier bato basala ke émission c'est fonctionner. Mais la bosse santé Magichu Bouina Paris, Yolande Ikando oyo azana Milouze alingi jeep trop moi si wana Yolande Ikando alingi mingi trop jeep na bossa TV nanga Mazu Ndaka boutique exotique papa Ndaka nakati ya Milouze Freddy Mikoma place azali sous les Bwangala merci Alex Tambwe place azali pe vrai chéri azolanda biso na bossa côté Brésil nanga na bossa na Brésil kuna to na pasteur Jansi Kalisa témoin ya Yesu Masia peselanga mbote lisusu na mutu nanga Junior Mukish ye apeselanga mbote na Michel madame naye alors to kitana na makambo Italie santé ya Kokodioko santé des askondeni kaka bouche autorisée comme ça ko ba artiste yango bouche autorisée siko bouche autorisée ngo bato azalaka nani bato déjà boyebi ye ou boluka kai non pour moi yango te ye ko mi moni kaza aussi de la loi pas de problème. Pas de problème. Aza Congolais. Congolais, tu es bien. Tu es sûr de ce que tu as dit, tu es la moussaïe. Mais un jour, au cas où tu as dit ça. Au cas où la bouche autorisée. Au cas où tu as dit ça. Parce que, David. La bouche, on a aidé bande pour prendre information. Voilà l'information, tu es bon ma Papa Lutumba, Papa Lutumba, la fonga apparaît, Boyamonako, Lutumba c'est mort. Et puis, vieux. Mbalamwa pika crise. La bouche la bouche autorisée panza sango. La bouche autorisée poser la ngote lokola yo komike mukonzi ya aussi de la loi pas na biso muzuko kamwa o wana kata kisasa mbala moko na parquet lokola yo linga ba mona yo mo ba ko yeba bien parce que somona ke Kokodioko maman va la transfert va mbote seko zali que Kokodioko c'est un monsieur oh vraiment lelo diaspora les misali qui na fiso sai acte pour ça là pour na en tout cas tant ça batu que maladie Kokodioko belia maladie à court terme c'est en long terme kolia la pamba mbeto $50 alors ça demande beaucoup d'argent na kisi na kolia na ye vraiment na yebi ke bana o bani Kokodioko vraiment que na yebi ke nani comment ça s'appelle encore Barbila Grande, Pamela Moussassa, hein, Bota Moussango, maman Nangai, maman na Bevina, maman Shekina, Yebisa passer, ma bonne délit. Comme Kokodioko peut, il faut que ma bonne délit. Kokodioko a un CNPP, ça demande beaucoup de moyens. Donc, comme on dit, toujours dans ma ministre des Arts, maman Asside, Madi Antumba, tout le monde est pris en charge, c'est fond de Kokodioko. Est-ce que l'organisation, ça y est, là-dedans, modéro. Président moi ko bima na te aide Kokodioko mbala mo. Non ça ngana talaka ndenge ngana mona ko David Mombele. Ça na modéro pour na cause président ba comédie. Non ngana talaka effet sur terrain. Kokodioko tamso yaki mura na zonga bo amuna bilili na zonga nchi mutakala kutobe banga bomaye ta bengi ça bimsi mo ngebele mo ça tamso ba mi wa comprendre moi na te. Ça yali de nature naye akara bolingo yako aider. C'est ça un président. Parce que le président, non. Moi, je soutenais ça et ça, les gars, président et comédien. Mais ça là, avant, après sa candidature, on a mis sa candidature, il y a le président de tous les comédiens congolais. Bon, mon injo, il faut battre la malobate, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il y a une idée qui tourne à l'hôpital, mais de toute façon,
ça et ça vraiment que na pese mbote na poto. Mais est-ce que ni ne ça la ravement ozolo ba bien makameta ça et ça azana idée ça l'hôpital l'école ba biloko wana. Bon bino vana na ba musicien. Tous appelé na ministère ya culture. Pourquoi ba musicien na biso bazana le côté ba ça la ke le côté. Ni hôpital musicien mon côté azana hôpital, azana école, azana le. Okosi. Ba musicien presque tout bazana ba ONG. Mais ba ONG ngo David Mombele ce que ça musani ni ne ba kananga te. Nous avons un cas moninga na biso et puis nous makiese 4 ans mama yemu bazo benga ko hôpital et puis ba lembiyo 4 ans. En tout cas c'est déplorable. Hier na kuta leki na fali pour la pese mbote bazala na bolingo d'abord to remettre ba joueur tant ba yaka na ba maillot ba ballon na baninga na bango ba basket ba boxer ba yaka na ba gamba ni ba musicien. En tout cas c'est un monde mo qu'on habite, c'est là ça t'habite. Vraiment que ils ont mingi mais en tout cas Kokodio en tout cas soutenons Kokodio bolemba été à partir sans danger mama bonde na bino vraiment que Kokodio kozwa lobiko. OK d'accord. Na profiter na remercier Patrick Sando le génie au Azana Paris. Merci na Papi le roi Formula Suka César Ngabi Sezo Bols au Azona na biso na kati ya Paris na bo sanité lisusu Naomi Ndaka au Azona na biso na kati ya Mboka Milouze Pelé. Voilà justement mon asso aussi baloy. Pour tous ceux qui peuvent information ngote ndai mutumula bien. Venda ya Azana Ngalema. Na bio tshaka Kongo ndenge nini? Yo côté on va ya joueur. Mais joueur ça dit artiste. Art vous savez art. Nedi mutasale loko ya za artiste. Mutasale sharp za artiste. Ndai mutumbula arne zae ya makolo. Atia 9B ana Ngalema vraiment que mal bon. Babenga ngai so mutaringe tout état ya Ngalema ba so ndai mutumbula il a fait beaucoup dans ce pays en tout cas vraiment que émission là tu vas comprendre que non à ça danger vraiment que ça englobe tout comme art. Est-ce que oyebi que artiste danger on a ngana yebe za pona ba musicien musu batunaka artiste danger za pona ba musicien bazalaka en Afrique en Afrique na Congo ou bien na o bazana poto. Non menero ko lobi ya très serre ils a asbel une association ça kana ici ya kufanda te sa représentativité kaka il faut les amis dans mwanda waku azali représentateur sans danger na espace Schengen il faut to bato bala na émission pe a cause la peine à moi et sengo que sans danger aider yo natia représentativité exemple na Brésil na Japon na États-Unis papi maibelanga Patrick Chasibasu panza dikasesa danger faut ekende na mokili mobimba parce que ba artiste bali partout arzaka moko. Mais siko ezana musicien moko boye papi Ipepa kufi na Paris papi Ipepa kufi likamwa siko ba tuna chaque Congo lobini pona papi Ipepa wana mutapesa ngango malolo la congolaise mutayibisanga malolo la congolaise abike tuna na chaque Congo azolo banini pona papi Ipepa bo betango kara papi Ipepa ça c'est un grand artiste à ça ba bébé biloko bébé ça quoi ya ça quoi kutazwa biloko na ye c'est choquant vraiment que on a de cœur avec la famille biologique il y a papi Ipepa en tout cas que ba fi ba kuna ba de Salemba ba ni kanta ni boma ba tata ali tabe ba zakuna ba honorer c'est un grand artiste en tout cas personnel papi Ipepa en tout cas zalaki montraki na art wa bingi art en tout cas que l'artiste ne meurt jamais. OK d'accord tous ceux qui presque na kochité tout cas des questions pour to solo na vite fait to kota na Olympia de Paris. Papa Loufa tous ceux kota to kota na Olympia de Paris. Tozo papa Loufa bon papa o ya sala monument wana ekikoana ya le DJE biso temena fois. Toki makamuna ezande ni situation. Papa papa abandonné l'État congolais lui doit 1 800 000 quelque chose de dollars. Mais l'autre remercie ministre biso sika ko la maman abundla ka papa même maman a ça décidé papa Loufa a que libanda mboka ba de soyer en tout cas vraiment déjà si tu remercier parce que ba dossier les autres na ndenge mo bien papa wana tamu soyer bakate ça qui fois so OK monument musée monument ya Lumumba ba ça on a ba coréen mais pour va certifier ngo papa la kenanga na Corée ko ndeko ko corriger ngo alors c'était un grand papa premier professeur noir on appelle ça roi Bodembote vraiment que donc la ministère qui dit en tout cas vraiment dans le ministère cabinet ministère na biso en tout cas banda secrétaire général qui dit art en tout cas papa on a vraiment même les derniers jours là ils en sont mais curieusement l'artiste a souffert pauvre tant que non fait ça fait fort hein ça bien malamu
Thomas Tabé qu'on les arabes bien. Ok, d'accord, ça dérange pas. Tout qui t'a suivi. Direction Paris, Panama, Héritier Watanabe, ces produits Oyo et Sengaki qui a ces produits dans Olympia de Paris. Tout le monde a au courant. Nini Oyo et c'est pas ça qui n'a pas que Magichu Bouiba c'est Pelaki Oyo et les Kaki Nakati Olympia de Paris. Alors, assiste à danger. Est-ce que Toloba, Héritier Watanabe, na groupe na la team Wata, bazaki na danger na Paris? Moi, je condamne direct moi, na bengi moi na. Moni oh de Simbini. Bendela Mboka. Ben non, ça c'est drapeau Mboka. Héritier azoke beta na Olympia a quelque représenter pays. Est-ce que n'habite ce qui héritier yaki na ministère qui des arts? Je ne crois pas. N'habite ce qui héritier à mon aki biso bayana, biso papa na ye. Ne papa lutumba ni verikis ke mwangana, papa bombenga n'habite so mon aki bango. Au monde a profité ko pesa conseil ba leki na biso succès ça elongo mon côté. Muno mukola kana solo mais yo kama bazo banane. L'héritier comme l'héritier même l'héritier, comme héritier comme toi l'héritier, Watanabe kenga na condamné. A rocha jamais tembe na volonté à peuple, la voix du peuple, la voix de Dieu. Moi, je vais combattre, on a tant de comprendre. C'est ceux qui sont à niveau, ils ont beaucoup fait pour ce changement autrement à niveau. Itel Bayouba, TV Colonne 2, Fana Mokonzi. Il y a un communauté ministre qui était des arts, to initier dialogue qui tirait des artistes. Tout me commettre fait des camarades. Au doigt, c'est pas là en face. Mais malheureusement, combat va combattre, on a ils allaient biaisés. Ils sont infiltrés. Il y a des combattants au Baosa on a encore. Vous comprenez? Au Basan idéologie. Un combattant va te faire biso. Bana de zoa combat na biso. Devient mutulangati. Nan on va s'encontrer 11 ans à San danger ko Tchaka Congo va fonder na parquet ibaki. Tchaka Congo a commis ko kene nani na mama politique. Mais non. Mais combat wana mazo bunda, combat ezana dikamza na racine. Ils ont noté. Parce que nous avons la politique. Mais comment les Congolais sont quittés en Boka na yo? Les Ivoiriens, les Sud-Africains, les Nigériens, ils sont quittés. Quand la musique na biso, ils ont copié en go. Quelle est la chaîne câblée? Tant que des Congolais par hasard, mais même sur la boîte, il y a un mis à quitter des arts Mukanda, maman acide va dire Yantumba maman. Tout le ça dialogue des artistes, dialogue qui tirait des artistes, tous parlaient en face. Bana combattant, ba diaspora, bazo connaître c'est quoi. Tant que artiste qui na poto, baza essayer de la ba pe essayer de la ba fanda, mais tant que kolonda ko kenele mba, ba baloki mwasi na bana. Voilà, ozu mutu musicien de bakeo na poto yo zu yo tena ndaku tangu yo pesi mukongo mwasi na ye na bana bakomi basi na yo baluki libango. Mais non, c'est qui ton côté. 2 Bosoto écotité tchana no boye vraiment éducation de kopesa na lokwa maman ya ye na maman ministre biso ko la maman na osala tout akene nan mon abeng ça ba censure nan non on en est marre. Mais elle est kana censure mais banze mu de rapporter un bamo ba kena régime bamo ba la semba la moko l'état congolais be camarade ba artiste wana mais franco kene makalati ye ko fa ganga kene be makalati ni okalongo et tout ana akene be makalati mais pourquoi te le ba kanga bana wana? Là je soutiens la diaspora, là je soutiens les combattants. Bana raison. Photo que ça culture déjà Congo, Congolais culture ils ont d'avoir valeur. Mais de partir ça de l'eau, bazangi créativité. Il y a un moment musique na bango et combien tourner dans loketo, quand na busoto, quand na insanité. Alors en bref, pour le moment tu as besoin de dire tout le monde bien bande comme ça, tu as besoin de dialoguer. Ba peut avoir raison na bango, ba mise ba peut avoir raison na bango, mais en tout cas, je suis derrière les combattants. Bazan a raison. Ce n'est pas normal que David Oye nanda on a la poto Mira Kembi na ye on a bosi na banda na ndaku ndeko mo benga ndire kabisa Kongo ngana zana témoignage misende bino mo bona ko tanga kombo mais apanga kombo na ye aye na poto vie na dira ka bo petit ya mutu na ngai na mata dikola vous le forme pour oza système poto ya mati dikolo ya to finalement ça te debele asali
Mais Moutouana na bisayo. A fini moi ça te libère, moi ça dibala. Mais tango abimi musicien. Hein. Tango abimi, moi ça tourne mon balle, même papa. Oh il n'y a attendre. Oh c'est mon ami. Mais non. Il m'a touché les mamelles. Ba musicien congolais, vous pressé nini. Moutake solo bilamba, o sengi bilamba pour lata, o komi na poto. Mbala moko momoni yoza star, ya ona loba na Congo star za la raté. Baza ba musicien, baza ba nduleman parce que so to benga ba star, eza ba Michael Jackson, to mona ba Lucky Dube na FDC, to mona ba A Kelly. Wana ndi ba musicien. Pressé nini aussi ba mwasi ya batu ya libala, libele. Bana batu. Ba boti na bana batu na poto en désordre. To ya moyibi na poto so beka okezo ke benda poto, bana poto moyibi comme lelo. Bana musique so beta soute. To ya bana poto ya kozwa classe bazwaki. Bazu tanga kotanga moni les autres profiter ko yebisa pe ba ndekuso ba combattant bati okotsa ba artiste mambo ya Kabila bati zo kemela kisasa yo tamu yo samedi lelo luka conseil bebeti wapi yesi artiste lelo abima Kabila longwa Kabila tongo soute na kisasa ba yembango akutambola wapi non botika ko bomisa ba artiste la bino botika ko ba artiste la bino les artistes congolais ne feront jamais ça. Parce que mon baptiste a yembaki mambo ya S, ba yembaki belé. Mais en tout cas, les Cambona, lokola netu wana misaki des arts, maman il faut asatele nango. Ba sont nos frères. Ba combattre ba ennemi na bisoté. Mais tamu so héritier nde asala ki mabe. Moto na tembe, o tsa tembe na vérité. O tsa tembe na nini na changement. Yango monike, tout ça na betsu, ne tout lancer idée moko. Nous les changements. Nous sommes les changements. Mais est-ce que moi, ça a raté pour déplacer Bino dans le ministère, Bino dans le ministère, Bozu Bino dans le ministère, dans le musicien en Congolais, beaucoup comme on a frère ou on a combattant, Bobi qui est tout solo là, pour ma cambo ici là. Non, d'abord à l'interne. Et puis quand c'est qui est, tu vas dire que Olympia, il y a un peu ça. Olympia, oui, il y a quelqu'un Olympia. Il y a bande qu'on a naïe. Ah, petit tout ça soutenir Rio. Nous on a monté ma vie, sia, boni petit ko. Toi soutenir Rio que les bêtes besoin d'abisso. On a grand frère na musicien. Bango, moi ni petit parce que rire moko, ali moi na biso tamuso bo mwana na ko senga bureau hérité otanabe ba revoir stratégie. Bo sala ka tembe na population te. On a dit population, on a dit idéal. Idéal même marqué que ndambo ya ba combattant ba côté na loyenge kaka nini kaka po ba bima kaka nini mais il y a des combattants au vraiment ba kani vraiment changement ya Congo ezali yali ya leloté. Zompand, Makamba Congo et banda indépendance, c'est les mêmes noms qui reviennent. Kamitako, Kabila, Mobutu, Karaba Congo les Zongaka. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres noms? Obama Yede. Yangomoni, Batika, c'est calmement. Tout le dialogue, Obata Lobela contre les combattants, nos bottes au Pesamoto. Parce que qu'il tire Koufi, tout ça va retomber, ne soit pas à danger. Bien, bon bagaté. Bon bagaté, mais de l'eau, artiste, qui sont portés de Bazo Kemba. Bazo Kemba, comment tu as catch. Catch. $3,000. $3,000, nous avons artiste congolais, nous avons tout cas. Bande qu'on a en tout cas, d'être au bic, idée wana, que tout mécana nous doser non. Tout au coup, ça va politique na 4. Même s'il y a des politiciens, au bazo côte ça va la bilo botika, tout régler le problème de wana entre nous les Congolais, mais en tout cas que c'est un peu basé congolais, botika kodlanda ba politiciens. Parce que tant que biso, la même information, nous sommes mal informés, mais bangon les potos ils sont bien informés. Ils ont vraiment que na remercier mingi vraiment communauté congolaise partout aux alliés. Tous ont sa critique na biso. Remercier bangon ndenge ba empêcher qui héritier bet Olympia. Empêcher qui te, non. Façon, ils ont prendre héritier je crois que c'est Banda on a la poto, c'est celle musicien Moutoulou, a qui chance parce que Banda la balance. Façon de parler. Façon de belayer, attaque la CP dans côté. Il y a héritier, il y a la 5 même héritier au Kinapoto, même la ça à ça la même bande. Même image moi à Senga, bande connaît pardon, ça ne coûte rien. Donc héritier Senga va combattre pardon. Pardon que le roi salaire en soute, ce sont nos frères. Ba combattre bela que na poto grâce à musicien, ba bibia ba kena c'est ma musicien. Ba bande qu'on a biso, toko solo là, toko vana pe sika moko.
que héritier a la courage à senga bande connaît pardon que bolim bisangai monoko et beta kalibaku et beta kalibaku à senga voilà atike lo kwana o tia jamais idéal cal ya ko dit ba yo ngoni c'est comme étoile ce étoile bimi net héritier ça bimi à la carré moulaï à te côté biloko à gauche et droite pas mal héritier vraiment moi je te soutiens que ceux qui t'ont compris au côté na petit yaka ça to pesa ba lobamu na baba mikolo baba lutumba baba yolo baba kia mwangana baba mbenga bako aider comment azongisa comme na porto parce que la porto comme héritier bebi makasi akecha tembe na bata porto je crois que ndenge sanda bomane olobi parce que bilo baka ah ni chaka kongo mais non en tout cas to initier dialogue on a qui tient des artistes to se parler en face ceux qui ba ko ya qui sate donc la terrain net, tu crées la base à vie, tu fais tu sololi, basali cahier de charge. Désormais, bantiens babu soto, yé mango souté. Désormais, si vous voyez la poto, basa batu, bana batu botiki. Non, je crois que même dans un connaît bandé sa poto, c'est pas tous les musiciens, yé la kabila, c'est tous les musiciens, yé bantiens babu soto, bantiens goubal, bombe atomique, bantiens mondé babu soto dans la carte. Le botiki allait moi wana et longwa. Congo lobby, Congo ya ka, Congo ya CT. Congo c'est mundera balulango. Congo c'est Congo ba yuma. Congo ya ka. O ba yana esprit ya ka, ya ba ki van vite, ba ki mbangu, ya ba kabila de père. Ils prendre bangonde au chez Congo. Ils prendre. À part ça, na mutu comme na suka. Tout comme na suka, na osaka la politicien. Bote comme ça Congo copie na bino. Congo mi copie na bango ti. Congo mi copie na bango. Mais na bisa bien mususu bo samba pierre ba bise wa kunda bango parce que juste tango génération future ko yatala tala tombi ya chaka Congo ah mandombe wana ba pikoli pour ça mabe boy ba peuple souffrir tala dollar rentrée scolaire ngo so ya tala ba policier ba zo kufa ba innocent ozo bona na bango la kisat ba policier ba kufa ba innocent na likama salité ba bete ba combien de policiers gagnent, combien de militaires gagnent. Mais nous avons ça la folie, non. Il faut respecter les Congolais. Respecter Mboka la bango. Ça la Congo pour la poche. Yo mon dit que ceux qui vont nommer ministre, toi nommer premier ministre. On a ces blagues de famille. On a peuple c'est là, famille c'est là. Même inga va nommer de kunangana ni. Na ça qui peut ndeko na politique bandeko. Ah, moi je vais CPL. Au Congo. Ministre nani bachangani directeur financier ah finance salango wapi mbongo leketo nganda kuna bandu na mayombe c'est Chaka Congo na micro ya David Mombele M6 Chaka Congo a lobby boye que héritier Watanabe azo courage au senga ba combattant pardon parce que ataki tembe na résistance OK bande ko na bazo bunda pone kolo na biso à part héritier Watanabe apesi sous conseil na o Italie ba musicien congolais ba ya basangana ceux qui bolingi to kende poto te to que so na bandiko na po ba concert raison na poto te ya ba combattant bango bandiko ba combattant ba zo avion ba ya kini to so c'est bon na Kinshasa ah elo bomisa bango ba ya kini te ba combattant ba ya kini mais ba so ya to solo là bino bino luka mambo vraiment ba ya kini wapi ba fina kabisa ba fina ba kunza non to luki terrain net Brazzaville ben à Brazzaville ba oui tala moni ba konza biso moni loko moko lela biso vérité Congolais ana esprit pardon to maki ndeko moto ya ko ono sumba nani o yaki awa nani de le monde moi katebe katote wa yaki awa non ba ya mboka na bango mais na cadre ndo wana nu ndenge ba bakako ko on a préparé faut préparer terrain ke bande ko ba comprendre musumba ba mona musika ko ba mise ba yembela mboka oui on ne refuse pas mais où vont trouver l'argent je crois que nzambe mais c'est que Congo a lobby Congo ya ka et kozonga ka dinti ya congolais kozonga na Congo na mboka pa ya congolais kwa mutu pamba so muni congolais muivi so muni congolais mutu pamba nzo tanga kalami congolais mutu mbongo aye vraiment ni de zangi na Congo so otali ba ndunde zali to zangi lo côté or diamba na diamba vena Congo pesa nango zali zabo mengo donc parmi ba richesse na biso babi mo show pesa na kati diamba pesa na kati merci na papi tambwe papi le roi formula suka place azali Naomi Ndaka place azali Pelé Poko place azali Alex Motema ya Mizu Ndaku place azali Ngobila mwana
Basel, place Azali, maître William Moukwabu, merci na yo, merci l'équipe technique, merci na biso, bino nyo sobola na biso. Toko so contact ya Chaka Congo po, ngana za déranger te na bapel moi mingi. Ngai nazali 24 heures 00243 81 657 0958 00243 81 657 0958 ou 00243 992 30 43 40. Moni na lati boy. Botinda ngwe bele bo finga Ba tina o koma ba fingo ba bin. ba lobi na taka mabe. Mais babi ki babi ta weki sa kunale kapala bike zango mwana mputa bike il faut la kazaka. Agwa sabatole moye bisonoka. Empesa kondomba zoya. Je crois que Sanda Bouma Mira Kembi en tout cas Nabike Kinshasa Zamboka la biso Congolais de la haine tous on ça passé tout moi baba kitira batu kala Congolais zaki na kitira ko ba chedité de lo muto ba mninga mushe machete vraiment ah en babino euta wapi. Merci merci Chaka Congo abia komi sa perte j'espère bomoni anyati mo mubimba lèvement donc bien sûr et ça linga bien banda be mission tout na sara so na yekini première fois ça via la tabma bona bula bi ah na moni na bi fait ko ministre venelu be kambongo bozolia ba musicien faut ya ba mama Asili Ntumba mama Asili Ntumba ministre za donc nous olia non mama za bolingo na biso mama wana wali mama tana ko mukanda kokodio kuna ko mukanda ya Papa Lufwa maman ça dépasse pour la première fois Papa Lufwa a voyagé avec soit na poto en tout cas maman Asili Ntumba m'a dit Ntumba vraiment merci maman en tout cas pour nous tous ces Congolais te remercier merci l'équipe technique merci na bilonyo sur la biso grâce à WW Info 16 alors vous allez abonner na site wana c'est parti to l'équipe